Hello, 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 bonjour, 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 bonsoir, na ba nyonso ya Mimi Selunga, na pesi bino bambote, na yeli bino kaka lelo mwa recette na ngai ya mukie. Avant to banda recette na biso bandeko na linka kana partager na bino mwa likamoko. Bozomona awa, o eza ba caro na biso, o eza kamini na ba cuisine na biso, bandeko na ngai na ndenge ya mabete vraiment. To sokolaka ba caro oyo tonikaka na banzela oyo toyaka mpona kopartageaka na bandeko toluka tosokolaka penza banzela oyo po ndenge topangusaka bamafuta eleka na wana okopangusa na yo yango me elongwaka te omona mingi omona ekomaka mwindu tolukaka vraiment toswanyaka yango bien topangusaka yango vraiment opangusi yango vraiment bien osokoli yango wana eloko ya liboso na ngai na partage na bandeko na nga a toomona kikalungu na biso awa tozomona banini oyo eza bambala na ngai na kataki yango eza 1,5 kg donc nakataki bambala na ngai na sokoli yango mpona ko perdre temps vraiment te mpona ogagner temps na sokolaki yango très bien après na ye na kati yango ndeka bozomona na kati yango boye mama nyonso okokino kokata yango meme mwana moke okokata boye ale nazwi na kalingi yango na friteuse na biso wana na yaki oyo siko eza biloko na biso nalakisa bino biloko tokosalela nazali nakozala na posa ya ai na ngai oyo ai ngai alinga olambela ai makasi ana na poiron na ngai naza na ndembi naza pe na matungulu na ngai bozomona matungulu na ngai eza ebele na kati yango mwa minene nakozala na posa ya olive oyo ya mwindu oyo nakozala na posa ya oyo eza nini na biso tunfish babenga yango atun biso na portugais eza atun nayebi te na lingala me na dote eza tunfish nakozala na posa ya muscade nakozala pe na posa ya oyo zane donc eza crème fraîche na biso oyo mafuta na biso yango deja natie awa nakozala pe na posa ya gratin na biso fromage oyo bobengaka fo ezala fromage oyo ezali vegeta na ngai natia awa nakozala pe na posa na yango tobandi napelisa moto na ngai napelisi moto na ngai banmama bongo nde nabandi vraiment na huile na biso olive oil na biso yango oyo nabandi na olive oil nakosalela pena huile makasi te parce que na bambala deja se nauti kokalinga ezaki deja na huile na yango deja eza na mwa huile donc olive oil na biso yango oyo nasaleli ka mokie atun na biso pe tunfish atun oyo pe eza pe na huile nayebi te soki nazwaki ya mai obe ya huile mais j'espère que huile ekoka parce que crème fraîche pe ezalaka nango ka nyonso wana eza ba huile donc mpona kozala vraiment na banini ebele te ba graisse na nzoto tozoboya donc fo huile ka ya mokie na oyo nazo remplacer ai na ngai nazotia biloko nyonso bongo totala procédure ndenge ezokokende ai na biso yango oyo tozwa luto na biso tobanda koningisa ngo ai na biso mafuta ezwa moto comme ça ai ebanda kosala chololololo nga wana bamama na ngai bomoni yango oyo yango vraiment matungulu na biso na ndembi na biso na poiron na ai yango oyo ezali kobela matungulu ezobela na yango deja tozolanda kaka procédure matungulu yango ezobela na yango nde matungulu ezobela tokozala na posa sikoyo tozotia sikoyo ba crème na biso tozotia crème na biso na kati tozotia crème na biso yango se totie crème moko
silisa bien pressé là, silisa bien. Eh, kobwaka bon, tozobwaka crème mbongwe. Ah oui, yango wana fo bongo. Mondela lekela biso te. Mbongo nde makambo fo kosilisa yango tina suka. Wana crème na bisa liboso. Matungulu na omame kobela pena makasi te soki nde nini boye sava nga nalingela yango boye. Boye sava makasi otie crème fraîche na yo. Tsa kopali wana oyo bomoni miliki na otsa mokeleke te kaka ya miliki. Moke ya miliki ba mama sekele mosusu eza ntango olamba miliki nga mpe balakisanga miliki elekaka pena na biloko moko po tie no mai te otie na o miliki na biloko ezalaka tokos. Yango oyo miliki na biso totie crème fraîche na biso na miliki tozobakisa siko oyo muscade na biso eleka mingi te natika moke po muscade ezalaka pe solo soki eleki mingi ekoma solo kwa biloko ekomi savon. Donc c'est ça. Po nazoza vegeta na ngai nazotsa vegeta na nga yango oyo te ko vegeta na nga yango oyo bomoni natie vegeta na nga. Tanto sabwe tozopangosa propreté nde makambo balobi propreté eleka kaka boye nde topangosa. Eza plan moko vraiment eza ya baportugais babenga yango bacalhau conatage. Donc bakoti batiaka yango bacalhau mais nga sikoyo na préféraka mo nalambi ona bacalhau makayabu na biso bacalhau moko pe bwaka mai wana moko pe nazwaka na ngai ya nazwi bacalhau moko pe nasala yango ya tune fish parce que bana vraiment basepela nango makasi ya tune fish ya tun ya tumba na basepela nango makasi quoi. Donc nasala yango pe moko ya sardine moko pe nasala yango pe ya tune fish. Donc ezaka vraiment kitoko makasi yango oyo wana tozobakisa siko tune fish na biso yango na kati tozobakisa tune fish na biso zwa lutu tozobakisa tune fish na biso nakoka otia yango mibale mais tellement tolela yango mpe soso ya kokalinga ezali yango na préféré natia nango ka moko soki ezali tosangisa wana eloko te nangaki natia yango mibale ezodépendre na yo moko ndenge okolingela yango oyo nazosangisa yango tolanda. Bon yango oyo esangani tozoya sikoyo na nini na biso tozosangisa yango vraiment nyonso awa ngayo makambo na yina biloko ebebisanga lituka mais toa na choix te bambala na biso eza mwa moke ebele tobandi kosangisa yango eza facile à garer. Tobandi kosangisa yango boye nyonso pena fo esangana supu na biso wana na bambala fo esangana makasi sosi wana ya crème fraîche esangana penda malamu nde eza boye crème fraîche ise ebeli nango déjà mais ekokende na fo mpona sikoyo tobeli tota tellement tota gratin na biso likolo yango wana nde tokomema yango sikoyo na fo mpona ota gratin na biso likolo mais nde eza boye crème fraîche na biso bino mo bomoni ndenge vraiment etoki fo etokaka po eswisaka libumu te
etoki vraiment donc yango oyo siko ezangi katomema yango na four. Tozwi boye tobakisi oyo eza 15 gratin na biso epesa mwa tunga yango tobalusi yango sikoyo toza na sani na biso yango oyo tomema totiela yango vraiment oui bandeko na ngai yango sikoyo tozokende tomema yango to gratine yango vraiment na four na biso tozotia gratin na biso mpona komema yango na four. En tout cas bosala yango bosepela nango makasi eza bien. Bomonaka na suka nde tolela yango na loso tolela yango vraiment bomona na suka eza bien. Mais bokeba bolia yango mingi te po bokoya minene surtout na moto azosala diète na ye. Faut contrôle eleka sinon te stop. Oui bandeko nanga oyo eza oregano na biso na balidel partout ezalaka nango na bosana ekotiango me tozotiango nde likolo normalement mpo kokotiango na kati mpona ntango osala sauce epesa yango su tsunga. En tout cas bobosana yango te ezala tsunga kitoko etala tsunga pena bobosana yango te na te yango. Après tozozwa sikoyo nini na biso tozotia. Oui bandeko yango oyo ndenge kaka nasali procédure yango bokolanda na bino na bokebi nyonso nde bolandi ngai. Tozokamata sikoyo tozokotisa yango na four na biso ntango ezobela nazolakisa bino ndenge elubu na biso ekobima oyo biloko ya baportugais ya baportugais donc tokos balobi toyekolaka kaka bayekolaka kaka balambaka kaka. Hello les amis, yango oyo elubu na biso ya mokola lelo euti kobima na four. Ebimi na four yango oyo vraiment botala yango ndenge ebimi sikoyo nazo servir comme ça nalakisa bino ndenge tokolela yango. Bozala vraiment branché bobima te botalatala modèle tokolela yango. Coucou les amis amimi selunga bilobo elubu na biso yango ebeli tokolela nka boy osani ya papa na bana babongisaka sani ya papa na bana quoi on ne sait jamais donc lelo tokolia bamindele makambo bafufu eza te. Les amis bomona yango oyo plan na biso ya lelo yango oyo plan na biso ya lelo na présenter bino plan na biso ya lelo bomoni yango donc bolinga te bosisa yango nini nango te fo soupe nango ya seti kala kwa bomoni yango donc esili vraiment nyonso te. Plan na ngai ya lelo yango oyo a présenter bino elubu na biso ya lelo. En tout cas bomeka bokokangama pe bokosepela nango ezaka na sansa ko changer bagu. Merci beaucoup, bisous bobosana te ko s'abonner pe ko commenter. Ciao ciao.